Ngomoni ke ngoma sala ba ngana frontier te. Okay. Ngai frontier za la rate. Ata mutaza soki wapi. Suka benga le bige mettre na posa musala nanga. E ya za saleba place kuna za. Mine. Aya, maître, na moni pena mbongo peni nyako. Maître a raison. Oza awa. Ola. Oyo wa mpungu mvanzi ya moyo. Oyo dongo goza loso dio dongo liaba mbongo ya batu. Okay. Oyo bema mutu. Oyo soki nene nini esengi fo bakanga. Oyo zala kimia. Toko kanga na mpungu mvanzi. Okay. Awa. Oyo za mpungu vile manjamu. Okay. Mpungu vile manjamu oyo za dongo pena kukanga. Basi te mibali. Okay. Moi so azake non so da dépenser pe donc pona mobali. Okay. Mais mobali yeko koma na suka yete. Akimi awa nde. Là je te rejoins cela. Okay. Oh moi c'est pas kima mobali azomela bolimo. Les autres c'est meti kaka. Awa nde place to kangela bolimo ne kozonga. Place awa nde bakomelaka babizengi. Okay. Afficher la bande d'écran na yo bengi mais c'est la kitoko donc quand de monde na quoi. Mbongo pose bana kiss. Ba 1000 francs na ba 20000. Maintenant aussi mbongo ba mona pena simbo. Na mona zo. Na mabete. Te. Lokole na bana bien de chez Misaki. Ya mona zo ya mbongo ya oyo. Donc 20000 francs mbongo ba 1000 francs monsieur ko la wolo ta mettre la mona. Donc bonjour fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission Mbokelengi présenté par Jancy Lubamba, le chemin de la communication. Donc nous sommes quitté la province de Congo central. Donc on va prendre à Congo central pour la ville de Kisantu. Quand de Kisantu, je crois à Kimbala quoi. Donc tout le monde de ce pandinanga, on a grand maître Mibin Soudin pour le lobby. Donc moi c'est présenté dans le pot de sentir que tu as vraiment un grand maître. Grand maître, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Ouais, maître, on a déjà libéré à la poste télévisée à Batou. Batou de belé. Donc, il a dit que nous sommes là. Donc, on a senti aussi, moi, c'est le côté de nous parce que, le belé, il dit, ah, solution, il y a deux hommes. Le belé, il dit, ah, nous sommes carrés. Mais il dit que c'est présenté, il est très bien, il corona. Ouais, il est tout comme ça, la loi, on l'a attaqué, c'est une séquence. Il est tout le tout donc, ce que j'ai pouvoir, ce qui va passer à côté, ce qui est à côté. Donc, le but est le donc, il y a un rapidement, maître Bayoki, on doit se présenter, maître Mibin Soudin Pungo de partout dans le monde. Donc, il y a au Canada, aux États-Unis, en Russie, partout dans le monde, en France, partout en Angleterre, maître Mibin Soudin Pungo et Kakanasango. Donc, maître Mibin, tout le monde va à la table à bloc, tout le monde donc, on a évité, on a expliqué, et puis on a évité. On peut savoir mon explication, il y a beaucoup de monde. Bon, donc, ok. Mpungu toyoka kampung. Oyo mpungu mvanzi ya moyo. Oyo dongo goza loso dio dongo liaba mbongo ya batu. Okay. Oyo bema mutu. Oyo soki nene nini esengi fo bakanga. Oyo zala kimia. Toko kanga na mpungu mvanzi. Okay. Awa. Toko kanga na wana. Donc, on a fait des autres à mettre dans le banc pour nous. Donc, on donne l'explication. En mettre tout le monde sur le balai, on a évité de nous relaxer. Pour le manjam. Ok. Pour le manjam, donc, pour nous kanga. Basi te mibali. Ok. Moi, so azake non so da dépenser pe donc pona mobali. Ok. Mais mobali yeko koma na suka yete. Akimi awa nde. Là je te rejoins cela. Ok. Oh moi c'est pas kima mobali azomela bolimo. Les autres c'est meti kaka. Awa nde place to kangela bolimo ne kozonga. Place awa nde bakomelaka babizengi. Ok. Parce que moi ça ko ya pe PC solution. Ko PC. Kanga awa. Ok. Maintenant le ba ya mibale ça to comme on était après on a déjà population ya libanda donc ba signaler ma bébé pas mettre balandi mettre na bango ko ba ba solution za côté mais tout le monde to bien na cercueil to bon c'est un peu magique. Ok. Ça là va transfert en mbongo meti bato mboga musika. Ok. Bato ba lukaka mbongo. Mutaweza ataka Lubumbashi dans l'attaque des États-Unis. Ok.
ce qui a servi des fois à la codia yambongo transfert na yo fait ça le awa ya on fait ça là awa yo kuna en tout cas une solution ngomna kuna yebike ebele oyo ba luka ba solution ngambwana mususu ba pedra ba mbele ebele bazo solution te hein chaque mutu donc azana kodi na ye ya famille donc na moto azake no akutana pena bato bazo solution te awa padanga oga tabi simple ok donc mine mfumu kubona en tout cas comme solution critical le maître solo baboye ebele baoluka mambo sikoyo bamono kala video kabo na ebite et quand ça te va presser que malade peut savoir quand numéro déjà téléphone base en anglais déjà tu dois aussi ces missions plus 243 code de Mboka 089 63 555 60 wana pena chitango zobenga uyambi mbala moko na moko uyambi pena mbala moko le sommes là pesa ni somme présent oyo do moto wana pesa mbongo transfert mbongo tali oui ka mbongo wana pesa mbongo donc makambo zawa quand des maîtres tu expliquer biso oyo côté za pour olia ba mbongo bato donc escroquer bato et sala makambo de ezalia moto et ka pas mettre ni ba bloquer pour que quand on a ba bloquer za ba visite zita wana zo mona déjà yana ba komba ba petit. Ok, les gens se disent que non a vu, c'est le cac, le dossier na kana, ok, il faut mettre rapidement dans mon ligne ici soana. Bon, eux ils ont donc bah eux bah ils dit dans kalaba ko pour nous donc bah on a volé la fufu awa. Ok. Awa bah chef fufu, on nous pena gono bah beli, donc to banda di pena, hein? Bah ko na bisolo bah banda pena volé la fufu. Ok, kiloko. So, eux je suis les aïendi donc yendi oyo omoni makambo donc pour mon aragabe il faut donc écouter na mutu oyo batikela biloko ya famille. Ok, mais ça batikela biloko ya famille que odo mo bozilo ba force pe na koya te na bondisi mettre mili par force ozilo yapi ozilo yapi pour nommer les gens ba connaisseurs déjà ba mikolo titan déjà ba moni comprendre mais mettre mille d'excuses en pour la qui subit un peu la population ba hôtel là ba fan na on so ba hôtel là yo ay be na ko ya pa mettre pe mo ka pe la ko sana yi après la ko so bilo ba la lingi pe la tesi na bi ke exemple la le pe global ba ko le mettre mille bi dans le ba ce que la évité au moment de bonne cause ani plus one et puis la on dit maté pour mon babu bon on de jampo ya mona le baké celui qui a fait le papier encore ce qui est dossier bateau na kanga et fumami wana pe comme na mtabenga le maître ngeli kamina ngombe parce que na fungole donc na awa moi exacte donc na fungola exact yango bazomona yango bazomona bien pour yango de mettre vous expliquer de mettre ça tout ça mabete yo moi tout exact ok pour la raison ça quitte ici je ne sais pas ok ben moi tout aller exact quand les sentir mettre tout peu na amoni na ko banga mpia donc le bellepe donc la salle de mission na bato comme organisation de tout problème de mais bato ba comme desi voilà nani bato ba comme desi mo li gina makambo exactement bato ba famille mo bi te mettre le kola yesu na bato mingi il faut que sur bato mboka musika ok donc il faut ça la émission parce que sur bato wana pour mon ko avant na ba ko da mettre ba yiti pe ba yeti na na pa na ngana temple ok ba ga mettre wa yo ba yeti na mettre de sembe kanga bobo mo je te la boyi omoni bato e ba yeba comme ça là bakuta na bato bele ok donc la mogo police malale bele en mettre par là na mono simbi to na okan de mon pe ba senso na maboko de mono lati pena donc éviter de expliquer biso ba rôle la bloc simbi na ngo zo bisayo zakan toujours ils ont pouvoir ok
donc pouvoir batikela ko bako batika wana ko temete ba mutu keno pesa nga boye soki na sali bongo soki ata bada nango ozama problème atanga moko e ngai eza ti ntango nakomona keno dossier ya mutu nakoki mpe kolala baye mpe balakisi ndenge yango fo salela ntongo mpe tani ozumbala moko salisa likambo wana donc eza bongo soki tomoni teni na ye vraiment tomoni elati elamba akoma 666 yango mpe azo émission identité okomona moto mosusu azwa le dessiné 666 sikoyo yango emoni ke eza identité siko maître identité elamba na bakoko nde bakotikela osombango to ndeni elamba nasomba te elamba eza ke na ti ntango bapesi pouvoir lokola naza représentant po awa omoni banda au revoir soki okolekika au revoir ti ntango ozokota bodoko koti na mabele na nga koti déjà na mabele na nga motu to awuta Kinshasa aleki revoir Kinshasa wana ti akoma kotala bisantu kote mabele na nga déjà bakote nyonso mabele na nga ti ozokende ti mwanda eza mabele na nga maître milbintu limpenga tata mine ningola ezoli babela vene déjà boye soki moi ebimi ya makasi bato mosusu bakoloba moi pe lelo moi makasi soki eza te moi eza te malili lelo mpe malili soki mpe mbula lelo mpe na mbula soki mpe eza te mikolo mbula emoka te ozomona sikoyo zulu babela maître ti ndenge eza boye zulu babela ti ndenge eza boye maître zulu babela taka mini ngolo taka mini ngolo zulu babela maître ti ndenge eza boye okoyelakisa mwa spectacle mwa boye te bamona po basentir mpe baolobaka maître bapaolo bebele ata mwa leo mwa moke basa makambo wana oza na raison makambo wana oza na raison mais mpasi mpe mawa eza na baoyo mosusu mpe nano bambona mais solution likambo na bango ezwama te olandi na nga naomonisa parce que esengaka komona ozomona esengaka komona mais oyo bakomona awa yango te ekoki kotraite mutu yango te moto aza na mboka mosika part de sa mbongo oyo ye ekoki kokomela ye mais soki aza na problème na bota yango te kotraite nani mais bana kini monde entier mobima esengaka tomona bon maître azosala spectacle moi spectacle donc kande ezalaka kwa aoki oyo azosala eza te ke yango oyebikisa moto wana mosika bazosala mpe monde ekoma elinga mpe mona nde spectacle tomoni maître azwi kese nga na obenga yango cercueil ya maître laso tutinga mabe te maître maître babiloko oyo babiloko ebele baokosamela baokosela yango bato na batini ebele mpe baokosa bato bapartout ntango eza na kati nini eza baomona eloko te eza eloko te yango boolakisa te eloko te baomona vraiment eloko eza te na kati ya kesi oyo eloko eza te nawa tsimbe ya nzuzi mbulanga yenga mbula kiese mbegelaka vuatangele dusila na pambo awa kebika nde oyisande kosalisa nkango bantu nkango ta dina nkango ta nionga okebika nde taka omina ngwana zulu babela nde ekomaki bene nkulu tozoli mbimana ozawa nazomona bakotela maître te mpe baomona zibera no stop baomona eloko eloko eza te tokani zenda mapata zenda mapata konko mwana mutu atante kundeke ashinaitela eglise bapesa kofrande nga napesa sacrifice nimuni mfumu lutumba kulubulu nini bunya aya maître namoni mpena mbongo peni bunya wako maître ale na raison oza awa ola bon mbongo ebimi vraiment na kesi kande maître alobaki
donc c'est ça besoin na musika te mais ce que la personne vivre mambaboye aussi numéro mettre ça là pour afficher la bande d'écran na yo bengi mais c'est la kitoko donc quand de mo na quoi donc pour exemple na caisse ba 1000 francs na ba 20000 maintenant aussi mbambo ba mona pena singo na mona zo le madote te lokole na bana bien de ce bimisaki ya mo zo ya na yimbi ngambo ya oyo donc 20000 francs mbimba ba 1000 francs monsieur ko la oyo ta mettre la mona donc quand de mo na mbongo yango mbongo yango mettre abimisa donc mettre est-ce que mbongo pena mbongo donc mbongo yango nde de mona mettre est-ce que mbongo bimi de so mutasenda tsana senda ngota jina mento li pa madote mbongo sobe bini ebima ok tamo bini ebimi ok lami sobe emoni be retinda lipa retinda nini ozubuye emoni be fotinda wafuna za biye moko ozubuye moko otindi wana utali sunnaiti wana utali sunnaiti ok maintenant préféré na mela yango na suka émission et puis population quand ba mona mbongo yango maintenant ko simba susu donc ya mbongo yango yo kandi de mona te la vona mettre 1000 sur 10 pour na madola ko central na kati ya kisantu donc wana kimbala donc na kimbala awa le numéro 9 mais mandela numéro na rapidement pour base 26 numéro plus 243 ok 089 63 ok 555 60 wana pena titano zobenga oyamba pena ngamoko mais qu'est-ce que muto musika ana pesa sur $500 mobu $500 bika monka wana o ba wala za likolo na aza kwa ngaza la sela wana ngana bika $500 mobu aza musika est-ce akoki ko ya pa na temple ake azutante est-ce que ko ipo kende pe kende parce que nous abonons et deux on pesa mbongo ya mutu c'est le rapport pourcentage ya monta oyo ya zoluka ok ata $200 on ça ozwa yende ndivaluka kaka pourcentage ya mbongo wana 20% mbongo wana so batindi basali transfert na mbongo ya ye azwi mbongo na ye po de mbongo nyonso eza kolobela te oyo ngai naosalama oyo ngai napesaka tuku eza makila te ok lami eza makila te te na fo toboma bo tosala boye te opesi mbongo ozwi mbongo ok opesi mbongo na ye ozwi mbongo c'est maître tinda oza boye tinda osali boye est-ce que eza pe na ba oyo bakoyeza pe na maladi na baobika yango te baumela ntango molai bakoya pe bamoni pe bazwi solution na makambo na bango bon oyebi te ngai mpena soki covid te antuka mbele na kenda ba Suisse Belgique parce que ezala moto oyo na traita na suka nango olobi te maître il faut kanga ba bagage tokende na yo ok donc en tout cas ezala bongo mais ntango nkanda na yo se préparé covid ye yango moni mpe na vi nanga kombe malade na ntuka yo na limango te yango mpe na lukelako solution mbango nakola yango moko mikimisa ok okemaître tiozo babi ambongo wana maître bimisi ya lokuta ambongo wana maître bimisi ezonga nango kasi miso esili oyebisa bango mbongo yango eza awa voilà eza bapapier te ezali eza mbongo bengi ka numéro wana eza mbongo ok bongo mbongo kozala lokuta nini so maître eutina oti mono bongo tovandi ayo olakisi kesi wana moni epuis population epuis bafani nyonso bamoni kesi wana donc estce baomi tuna maître ezili yango wapi yango balobi keni omoni motu oyo amemaka bagrenade batulaka ye ok bambula te ok soki adepose yango mboka ziki mboka kozika yango wana bona kongana koyeba ke ito bakoko nayebisa nalobaka nga bambongo epo bakoko bayesinete bapesi parce que esengeli bato il faut bamona ok soki mpe bato bamoni te ok soni na nga epuis soni na bango ok maître est-ce que okoyebakisa biso mwa spectacle mosusu so moke soki okozosala yango mpo oblige te yango mona mpe mosusu akemba bato soki nazo explike ye omoni kosala boye ok eza kosilisa mpasi loba te mpasi ya mbongo moto azomona kende difficulté na ngai ezosenga mbongo 2000 3000 4000 nani ntango azwi yango asali mpe makambo na ye mais mpo na batraitement nani na maladi nyonso nani bongo ndimina na ndenge ngai nasali boye soki moto alongelaki na mosala nde yango moto kozongisa ye te omoni te wana totoso na page mosusu ala seke makambo eza ebele sikoyo na bato baza mpe partout dans le monde baolanda yo
bana posa ya protéger ba biloko na ba entreprise na bango ba maison na bango makambo na bango eza pe na ba oyo bana posa pe azwa succès mobo est-ce que tel peut mettre bien est-ce que sona beni mettre eza pe solo na mambo na solution na onduka est-ce que o ba biloko wana ko ba ko resira moto yango moni ke na mosala na eza na frontière te ngai frontière za la te ata moto aza soki wapi soki abenga lobi ke maître na posa mosala na nga eya saleba place kuna za. Ok, merci. Donc, la maître, donc, on a un spectacle, donc, biso na bino to mona, ils ont vraiment, donc, retient TMBT, donc, on a possible qu'à contacter le numéro zawana na télévision na Hollande wana, benga ozaye no ko mettre 1000 sobi pour, donc, c'est de quitter na bela comme c'est en train de centre au quitter, c'est le mettre ya kuna, ni de misika mettre ya na yi. Donc, le bami les a te mettre la monnaie pour si sa première numéro, tu vas la mettre, pour nous compter deuxième numéro, de s'abonner, benga, donc, il y a bino, yeye, donc, le team dans la bino pas bakoko, mettre 1000 bin sur bin pingo. D'accord, mon numéro. Zolo babela. Mon numéro, je vais passer des années. Même le monsieur, ce qui peut faire la vie. Ok. Alors, le bagaga, mettre le petit lame, ça l'a avant. Ok. On a joué à boulette. Ok. Donc, il n'y a pas ce cas de bien. Le scrum de l'équipe. Vraiment, nous allons mettre le sous-sous. C'est que ça la même mission. À gauche, c'est la ça y est, ok. Parce qu'il y a des places dans le jeu. Exactement. Mais il y a un moment où il y a un moment. Il faut y aller un moment. Tout ça, le sala, mandab. Ok. Parce que le sala, c'est le moment. Quand tu as le responsable. Maître, mais le babang a relaxé pendant que babango et puis le babang a relaxé la commune mon sabendo et mon sabou. Et ça de l'autre côté. On a là et de la là et le pénal. Ce que moi même tu donnes. Kasimo yibit. Ok. Lami. Na yibit parce que yibit que dans la yeba ina yote. Ok. Na on a le bageno. Lila la modo. Police on a le billet. Maître, rapidement na moto na suka na ningezo la explication mukie. La biloko pour la bako qui n'a retard donc comprendre ça on va le baboye le tout exactement musala na yo ezo simbate musala na yo ezo simbate musala kacha musala na ndo ezo salate pezo bere ba patron mususu to keba wala ba patron mususu ko mona musala na yo moto ezo sala mais le pola yo bongo pedo na zado ngina misala mabe azo utiliser ce moto ezo sala mais maître biso ko mona ba patron bongo ba tinya bazo biso ya sasa de sala to simela bango to montela bango to sala ba mbebele mais comme la terre afrika mbongo amo ken bisoka bato ba science de to ba lia bato ok donc zo mona po biso pesa moto o sala musala zo mona ndre de ngolo to busila ok parce que za makila ya ngolo tita ngolo zo mona de te so bi bo ni bo komisa mo konjira yo bende tikizeni do voilà kasi bela ga ni mawana vraiment ça dessus te ka de mettre le ba le bala zo mingi et de dans le bas, basala boye, le compliqué kaka. Il y a un moment dans le bateau. Il y a une deuxième fois là-dedans. On a la zone maman nièce. Mais maman nièce a commis les digaga à fond d'abord. Tout le carnaval là, on commence à tirer. Dans pour les awa, même là on va bien là. Maître, on a monté que si c'est premier numéro de la deuxième numéro, il est dans la soupe que ça n'est pas la population là c'est bon. Celui là le but il est sur d'André la Kofi. OK. C'est la soupe à émission 4. Ah merci. OK. Dans le gars, bah tu vas comprendre. OK. Makambo ya tina. Solution ya likambo na yo. Benga kaka na numéro wana. OK. Tika le bengi. Tu peux solola. Voilà, ok, celui-là, vous allez me donner chose, on a appelé un camarade, c'était un bon maître, à faire de chez choses. Mais à mettre ce que j'ai dit, maman. Quand on va revenir, tu vas me baler, ok, à blesser Bini. Ok, donc, Batabello, oui, dans les voyageurs, dans les hommes candidatés, au Canada, place, ma voix. Bien, il faut rapidement le numéro de téléphone, si peut-être le numéro là, plus 243 89 63 555 60. Merci, fidèles téléspectateurs, nous, le PSA qui vous fait confiance à la émission au mot que l'on va dire, mettre nos buts sur l'une pour nous donner à Congo central, qu'on a vu le Tissantou. Donc, nous avons dit que tout à l'heure, le numéro de Soussou, il s'agit qu'il y a. Bye.